Merci Nabino Nyoso Balandi ya KNB News chaîne Nabino Bopona alobaka toujours na likanisi ya mwana mboka Jimmy Mukendi Chimanga kucha pona Jimmy Mukendi asala na bino tozala 2 semaines oyo bana Congo partout esika bozwami na Asia na Oceania na Afrika na Europa bozo benga ngai na lembi bapel na bino na Kasangulu musala mopandisa ngoza malamu tozaba vrai honorable député na ba Jimmy Mukendi Chimanga kucha pona mona mboka Jimmy bisika zwami asala likanisi ya malamu na lembi mena kolemba te parce que na lembi ne bapel mena lembi musala te ndenge boyoki na Kinshasa na Kongo mbeza kotoka koinda na likambo ya mwana mboka Jean-Marc Kabund bapesi nga kumbo na eza Jean-Marc Kabunda ona benga biki rouge boyoki 2 semaines eza ya koinda bande ko DPS bazoka isote ba sentir ete elo wesala nga passe ezali ke makambo ya politique za kwa kindoki samedi na yaki na komi na Kinshasa bana Kongo bapesi nga doléance na Kasangulu bapesi nga doléance na Matadi Kibala makambo ya Jean-Marc Kabund bamoni ngai kaka na rond-point ya Matadi Mayo wana Matadi Kibala balobi mwana mboka tozoluka yo nalobi na nini makambo ya Jean-Marc nabi ngana ko te so makambo ya vice président assemblée balobi il faut le belango asali nini eloko bazo reprocher ndeko Jean-Marc Kabund ezali dédoublement politique ngana benga biki rouge style lo preuve du contraire ngana sana problème na été mais bana Congo basanzi problème ba congolais ala moko usali malamu babetele maboko usali mabe basanzi yo balobi na ngai lelo kutuna tongo lelo lendi le 24 date ya commémoration anniversaire ya mwana mboka Fachi Beton lelo wazwanga bateau de commandement 3 ans on a kina ba top Congo partout bande bazolo babila ba musu ya malamu bazokumisa na kolobelango ngape na pesi kucha po me anniversaire na mwana mboka Fachi Beton Antoine Chilombo Tshisekedi incarné à papa lelo 3 ans baba lobi bila eza 0 na ndenge na bango baba bipe bila eza malam net ngana lobi likamba mabeza te mais elo eza mabembo tumbutu dédoublement bana Congo Jean-Marc Kabunda Zandeko oyo ndi balobi bapesi nga identité na moninga na nzela boulevard depuis le samedi kaza ndeko ya Luisa azali Kasaye na lobi muluba te na lobi Kasaye ya Luisa même clan ndeko Delice Sanga azali moko oyo bayebaki na cadre ya IDPS idéologie ya papa Etienne Tshisekedi ezalaka boy bolimbisanga soki moko azali tête ya IDPS azali Kasaye muluba ya Kasaye oyo azali vice akoki kozala lisusu Kasaye te parce que papa Tshisekedi alingaka kopartager pouvoir alingaka te azala égoïste alors bandeko Emmanuel Shadari bafabriqué ndeko na biso Jean-Marc Kabunde koma Kabunde meza Kabunde teza Kabunda nde bafabriqué ye pona koya ko infiltrer papa Etienne Tshisekedi nde bayebisinga na obinga te bino kofunda bato eza histoire bapesinga na lobi na TV ba prévu pezali sobe botie tembe to sala ba téléphone ouvert bakobenga boro babino moko ke bato bayebi ndeko na zamona 81 bawebisa bino histoire nae bomoni balakisi meme mafuta apakolaka azalaki mundu akomi mundenge papa ya nani simoki mbanga loba professionnel ke baindo bakoma mindele eloba na bakombatanga te ndeko Jean-Marc ngana linga na ba courage nae mais loko za excès de zèle na dédoublement politique ayaki ba fabriquer aye pembe na vie Etienne Tshisekedi comme encourager baye na bon il n'est pas seul, il n'est pas spécial na IDPS mais azaline de quoi bundaki na ba courage na ba yeli nzambe pesa bolam na bato alingi akomise pembeni ya chef de l'état na palais royal azoli alokola famille royale mais loko yeko bimalelo ezali ba dédoublement na ba langage auto e barateke na komi na niveau boye na e bakolobela boye ou bien na pese maloba nanga eloko sabiso ba congolais tant musuma be yango wana ndeko Jean-Marc ngana zoena na faute te soki na zoena faute tant alobaka ki yenda ebisa président retirer signature ça na kolobela ngo lelo penza te poza d'importance te mais à tout le temps il se dit comme que yende moto alakisaka président Félix musala ya présidence or que nzamba ko pona pe président mais le fait que nzamba pona la président Félix président
aponanga te apona papa Timothée te apona honorable Jimou Kenda à la présidente apona Augustin Kibasa à la présidente il est ministre ya peut-être akabola ba attribution nzamba za zobate mais là osala biso bato excès des ailes au frère Patrice Ayemba moto ala kisho musala olingo bomaka ye wana le président Félix akomi élément ya kobundisa ye soki ezalaki mpona ba élection il fallait que la pe moment ekoka mais comment to s'afficher na moment ba élection ça la ni pré campagne et là on a zo condamné comportement ya bande kona biso si c'est vrai que akutana na cortège na nzela il fallait pas un jour même na langage ya ko démissionner selonga il est homme d'état il est le vice-président de l'Assemblée nationale azako asime même AI président Bosso Koudia Pwanga ou azali Joe Biden on a bien Joe Biden il fallait pas même agir dans le langage précipitamment pour n'engager à moi excès de zèle et puis ba congolais ba atteindre niveau na komi boye ezap boye il faut na le langage il faut na changer même kolia nanga attitude nanga congolais a des fois même a commis président oui ça pour na mona mboka Joseph Kabila Kabange na Fachi Beto pour Fachi botama na pouvoir wana incarner mais Joseph Kabila akoka ko agisse biloba lobate na pouvoir na Joseph Kabila alongola gouverneur moko na Bandundu a partir ya kobena ya akomba gouverneur wana bolimbisa mapo na tika yango gouverneur wana après avoir ko présenter mon fils junior Joseph Kabila non na ba moment moko boye moto sa comme président même obote son père biologique ko benga junior tête mon fils te benga président ya on a sepela attend na comme pas maître Francis et Konzi, maître Liloka, n'a bien toujours président aussi de justice. C'était quelqu'un qui se respecte, n'a pas respecté na attribution na n'a respecté à Moutonio, ce sera commis na niveau na et là le bon si ne jamais marqué Zali on voulait trop gagner. Ça aussi au gagner ndambo pourquoi vous battez la tête. Oui les cas qui bangona ndeko Jeannette Tshisekedi wana ezali babilo kwa mike bongo les cas qui les sous lobby. Na cortège ya Shikoko Mulumba na Kingabwa or ke bandeko Shikoko wana soko simbi eza loko simbi ba biso na ba Equateur na ba Jean-Claude Baindeta Feliko soko meki ponga sele na kiti na Equateur na ndeko bobo boloko wana zana liloba oloba te so na kosi boko benga na ba téléphone ouvert ngaso na ko ba benga nzeta wenge na Equateur na bambanda kawana même ba ville yo kengo ba benga ba décideur na l'équipe bangona na salaire politique pour biso to baba vérité otobotama na bible lokwa ba vie Etienne Tshisekedi biso to zaba incarner ba Tshisekedi wa Mulumba Etienne Tshisekedi fo mon personnel mais biso tikala na solo lobby na bambanda ka na boko kamwa ke mbonde beti bato ba sepeli ndeko na biso Jean-Marc ezamo apasi na lina pesa conseil moke soki ozagi na ndako ya moninga to ya moto soki omoni ke bazolinga lisute il suffit que se déloger ou se déloger ou se déboulonner. IDPS ezali parti ou ezali ya idéologie, il y a guerre d'esprit na batote mais ezali ya état d'esprit. Guerre d'esprit na bato na IDPS au ressurté parce que IDPS mobandi nango Etienne Tshisekedi na bato na ina collège des fondateurs. Lokola ba Frédéric Kibasa basala ngona idéologie ya le peuple d'abord et puis basala en place à l'humain. Humanisme nanu. Oyo kabaninga la loi de l'écoute ou la voix de l'écoute yo yena ndenge ya unique seul homme et gosimbate parce que ce total ba Valentin Mobaki ba basaiba o ba sengama na IDPS pas Etienne yemoko de fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba yo kutoza note parce que on a lobaka na politique et tous les moyens sont bons politique est statut ezali dynamique est bêtise to décortiquer ba élément bino bolukaka na politique et peuple nyonso za considérer parce que population to lobelaka même ba chèque ba enfant de la rue baza considérer parce que to mona ki tango ba telema ba Jean-Marc oyo ya nani soki jana ni ya télé 50 bo mona na ba pesa mike mukora ba yindi sa ba bebisa biloko na ye ba journaliste le ba wata héritier ya Kambe News ba le kawana ya Bonzambe ba le kawana na tala to calma mouvement wana pour calmer il faut ezala héritier wata mukolo wana mais to sengaka il faut ba konzi ya Congo bo se considérer nanu boza ko mi pesa valeur na binote mutu lokwa Jean-Marc na ki bazotindela $100,000 par mois na ba carrière minier est-ce que ko wela makambo ezanga tina et puis tango ma mouvement ne salami ya ba affrontement na ndeko Sanet wana il fallait ko zo ba apaisement
otali est-ce qu'il fallait ka kotobola ba pine et puis na nzela fief na yo vandaka na résidence na yo ça peut mabe ndenge bosala na ndeko Shekoko or ke ba Shekoko Mulumba na 2006 wana biso tozali na ba élection na bandeko Jean-Pierre Bemba na ba Dominique Kabengele na ba Didier Modiso ba Masamba bazali na montage ba vie wana na limité nazaki parmi ba Masamba Didier Masamba Kingabo eza ba Shekoko soko meki wana boya ko déloger population ka bango moko o vanda te na Kingabo wana baza ba fumumpa ba incarné et ya Tshisekedi wa Mulumba lelo so etolobi ke IDPS wana ba Frank Diongo bato ba yebana ba président Dindo ba beve nga Jean-Baptiste Bomanza ba lito Etienne Tshisekedi ke soki abengi bana wana yoki bangonde vie alobi non to sala na ba parti politique to sala na ba grand parti politique ndenge sala na ba États-Unis et ça ba IDPS après ba IDPS ça ba MLC ba parti satellitaire wana ya na sima ça ba mouvement mike na ba Équateur okuta ba ADH Jean-Claude Baende so ba tio mulunge bokoza suna mbanda kate non toto ça ligne ya ba parti politique ya ba sali nango ba to ba sala ka ba ide wana IDPS ezali parti ya osakana nango te IDPS ezali parti o ekulande ko Joseph Kabila niveau nyonso IDPS ezali parti etelemela de fait maréchal Mobutu tilelo de parne monana to tika ba aventure to sala ngana loba na politique ndenge ba makrave ba comment tous les moyens sont bons mais la politique eza tango porte monsieur kangami monsieur fungwami eza te ke mimono za unique selon muto asima nzambe na sultani pour sa politique eza te muto moko te nzambe akitsela ka document politique pour ça bolimbisanga eza bande ko balembi na politique na biso ya Kongo ndeko Jean-Marc ngana lobita musona président Fachi Bosi bobongisa ya wiklo na sana tango jitiote menga na lobo pona nzela na yo IDPS ezali parti ya état d'esprit ezali parti ya décider mokote ezali na IDPS okuta te muta décider ka moko eza voix vox de vox populus soki simbite lukanzela na mususu toka ipezo sala parti politique na yo na lobite ke na condamner yo non soki omoni mo été partout ba marche salami ba combattre ba otika ote mais tozo kende wapi tala biloko balobi ya kingakati ke ba boyokana ki paraît-il ngate ba combattre ba boyokana ki ke bo sala moi mouvement moko démissionner ba luka isu ba élection en assemblée wana otika la député en assemblée pour que na ba négociation to ke na dialogue non tozo que ça pays sima discours à chef de l'état lobaki tango toza ko destituer ba gouverneur tango toza ko longola bato tozo zone sa pays lisusu na retard alors tango ekoma na glissement to benga ka mususu ya malamu parce que calendrier ko zala tanini na ville capitale tozo na vice gouverneur te ndeko Jantiningo bila osamsa malamu ya zaye moko to mekana ko réfléchir sika wana et puis na senga na ba congolais to sala tout na pétition mbala to ko tisa motion basunga biso na bakonzi basala mibeko na assemblée papa mboso mbaloto vota ba gouverner na voix ya population même na Kinshasa to zo bato kwa ba Shekoko Mulumba ba kosongisa ba baende na Équateur et puis marche ya Congo ko tambola bi kamozo bo mezali ba attribution politique soki moto azana obédience boye batie akoluka sala au parti politique netindie mbokezo zonga na sima monsieur le président na lina bisande ko faci lelo meilleur anniversaire na yo mais nalingaki na tali na service ndenge salamaki na niveau ya loja protocole no ezalaki 0 soki botali na niveau ya protocole na yo ezalaki 0 sai musala mabe soki na kosi botu na bato ba bi service ya protocole bokomona ke protocole ekene na chef de l'état na Kasai o ekene na loja na chumbe wana esalaki musala mabe sai musala penza bakokaki ko tenir chef de l'état niveau wana te bandeko bazana na service wana ba mekanano ko rendre chef de l'état musala malamu et puis na lingana lo balelo bato basolo bana ba top Congo ke bila chef de l'état eza 0 balobi pona ba diaspora sika bandeko ba diaspora ba kendaka na exil tango Mobutu o gérer mboka mabe o Mobutu asali bo Saddam azako sala ka baba de nuit moko lelo renye za bino ba diaspora quel jumelage o boyeli lelo na Congo bouti na ba France Belgique partout et là on est bo porter na ba congolais pour ça la changement qui o bino bozwaka na mindele lelo pe Congo vivre yango lelo bazo critiquer chef de l'état bande ko na ba conseiller ba diaspora bosunga chef de l'état jumelage zate lelo bazo manquer chef de l'état respect pour na bino ba diaspora na ba boîte de nuit bozako bunda o alobi ngane na mona passeport na passe bo mona so population a voter a été bino bosaki combien organiser ko c'est moi 10 francs on de voter chef de l'état
il fallait ça la maka bongo na bilaka ya mona elaka. Papa Etienne Tshisekedi abunda, il fallait kaka nzamba récompenser na Bible komami ba David bazoi pouvoir da bakoko na bango. Même na tango Israël tozo benga Israël zaki ndeko Jacob bolimbisa ngai totika ba langage tozo tenir na ba boîte de nuit. Ndeko Sylviano Kasongo za grand frère on alingi na commandement ville, mais il faut pas changer yo, ba changer peut-être à la police parce que ba sandinyo sozo sala mawana na ba Jean-Marc Kabundi. Ba unité ya ba garde ba service à la police et garde kawana. Il fallait ba za instruction donnée. Na kosepela ke bonu ka ba technicien o ba ebi domaine wana. Tozana bato na biso lokwa ba commandant ba vena bazana ba DGDP wana ba commandant sécurité à garde civile. Bato ba silite ba soda ba exifaz bazana armée bazana la police. Bo benga bango ba pesa mayelo bazala ki ba atelier le kagana na la police d'inspection. Bo pesa bato chance ba samusa ba ve kauzu wana. Ba ve kauzu bazana DGDP so ba pesa idéologie comme policier après 2 mois. Bo benga bango ba pesa instruction les na garde civile. Na yo ki babomi mwana ya ndeko moko mopandisango na RTNC na limité wana na 10e mairie. Police abete masasa bu porta elenge 17 ans. Bandeko na ba police bisika na vanda ki na chika ba kote colonel Zetambila. Kucha pona grand frère na Zetambila. Ce colonel Zetambila zaki place wana temeza lelo ti lelo baso boma bato kote ya sambo bateka ki ya ndangi entre ndangi na masisi na bwa diwana. Batekisa mamoko illégal babuki bandako wa bato ba pike ba crise policier bazuye persi azoka bola mabele azoteka mabele ba pese teni na butu na mosi na lati bazoka nga bato na ebina kombo na ateka bombe ti lelo na kotanga kombo na yenga na zamu panzisango. Pourquoi la police est comme ibo garde civile za ibo te ndeko Sylviano Kasongo tracasserie na pompage aussi la te neve na nda zawa na capitaine benda e matoi. Pourquoi tracasserie le roi toza na pays mususu makambo ezole kaneti ya ba police o babetana ki masasi ya Shikoko Mulumba na ndeko Jean-Marc ezali ba policier. Pourquoi ba policier bazali sous instruction te na tango a défense maréchal Mobutu so lisasi ebeti 5 ans servitude pona ndolo wana pona ba policier bazan de l'ordre. Pourquoi to comme na pays ya jungle to kasoni toza wapi tozo panza pe sango po boyo kasoni na ba inspection bato bazako bina bare pembeni wana ba inspection awa na nini à la police na boulevard masangizo melama ba boîte de nuit mosusu okomona ba officier na butu na bango basomba même couvre-feu mais okomona ba kangika batomi balemisa na matonge balakisi. Désormais na biloko wana lelo anniversaire chef de l'état à 3 ans à pouvoir bila 0 bozoloba eza biso nde biso moko tozo porter chef de l'état comme niveau wana to s'attaquer entre biso na biso na lobaki un jour to koma lokwa na Somalie pour le président Félix azana ba charge belé to senge ko décharger nazo loba bien a ataki mopandisango biso to edikaka mas bato bazo benga biso. Je crois na semaine okana ozala na maluko pa papier mpia na nde ba benga pour na chef de l'état toza na bato bazo linga baso na chef de l'état mais biso tozo lobaka mabe na komba chef de l'état musala la police ezanini ko garder population na bien nae. Mais toeli to komba milliardaire oza général ozotama na mituka cher to boite oza pe muto oza na famille. Mais pourquoi musala l'état est comme abandonné makambo tozo loba banti valeur bozo privilégier bato mususu peuple azo souffrir tout ça la musala malamu ceux qui ba policier bazaki na instruction balinga osa bêtise obo sala beta masasi pa pambate. Chef de l'état to komi na mobu asika changer tête à la police wana même na niveau hiérarchie à la police changer ministère intérieur sala musala na yo. Pourquoi bozo zela bozo linga bo nommer bato basengeli ko sa musala te. Pourquoi mikande elali bana chef de l'état sala état de droit discours wana ti lelo bozo ko tabanganga bozo kele bakasangu to kutana na bino kune pa mama libele moko bolimbisa biso eza soni gouvernement soni so iboza makisi boko gouverner mboko ndeni boko tamona ba condition banganga ba pesa bino eza soni boka soni ba ministre to rendre musala monsieur Cheribe okende botala nde bokene na loja boshuwe boza banoko na mongo na kolobela bino botika kolobela makambo ya Kongo nde na okagi mende ndeko mende azolo ba makambo ya soni ya zagi na Joseph Kabila 18 ans lelo ndazo flatter Antoine Félix lelo moto peuple alingi mona bilaka botika ba wana boluka remanyama bazong sabine so ba mende jamais même na assemblée wana to sala mobeko pozo na assemblée ba kotala ba tout politique au sala ba to ba dismas mabengu swane mina na bumba za écouter. Il faut tout ça l'état de santé à province na yo ba koyoka na banande ezala musée banani balingi ba beti maboko
bozo endormi chef de l'état mingi. Monsieur le chef de l'état lelo émission ezali malamu ezali soki pe population na yo basengi na ndeko Jean-Marc Kabundi tika eloko satana na nzambe. Yo za nzambe za satana. Soki mutu basanzi ezate ki yo kanga makana e parce que crédibilité na pe ekozala turé et puis ekozala na malchance na ba élection prochaine candidat population ezana 2023 ezaka ndeko Fati mais il faut luka bato ya malamu o ba ko porter quand même changement ya Congo lobi tozana bato ebele bato basilite papa na ngai Rachidi kuna na Don Bosco na mama Olive eska balongoli komba mama Olive ki asale lokote akosa bango kuna na chika patro okomelinga po na Fati beto ndenge ozako simba paroisse ya kuna merci na koya mais okomela kinga na retard déjà na en plein plateau olimbisanga papa na biso Rachidi merci oza papa coordinateur ya église catholique tokosala musala ndenge bolobi to dénoncer ndeko na ngai baende ikete Jérémy na pompage wana kana po wana olobi musala Fati beton eza kolala na bande kwa OVD olobi na lobi na top Congo oui Fati aza na volonté mais bande ko OVD bazo sunga ete merci ndeko Jérémy ikete mona papa biosu baende na Africa's merci maman ntoilinga na pesi mbote président Dadi Lotutu aza na société Congo solution na pesi merci parce que bolobi baba sinyo sa Fati na zongi Kinshasa boko melande to mesana na KMB News ya likanisi mona mboka jimu kendi tozana bino ensemble na zongi Kinshasa bolobi bila eza normal mais batone baso bebi sa komanda kaos na bosani ote ndeko babu sale na DGDP maman pia mama papa bitabita na moni ke bozo komela boza ebele na zomo ya message ezokota merci na bino nyonso na kobosa na bino te problème ezali ba congolais to sunga président Fati azaye moko na nzoto me na molimo tozana eto sunga e tolobaka mona mboka kamba mboka lelo Jantiningo bila komi ko salo e musala malamu est-ce que guerre wana ezali lisusu Jantiningo bila zali suna autorité morale azotinda te Jantiningo bila sali musala melo on a na ndeko Jantiningo bila mbaka ba bourgmestre na ba saba aventurier ya 24 communes ville capitale neto yangalema azako privilégié même libanais atseki ni marché wana afungola ngo sui biloko nyoso afungola ba terrasse abomi boutique ya congolais na brikini wana atse ba imondisi wana evandi na nzela kamunganga aza alembonga ba libanais pona ko privilégié ba libanais mais ba congolais le kanzela ngalema wana côté ya commune totiaka côté ya mai wana yangali mokomona banda afungola banzela sembule beti biloko wana ezongi mona kuto achibala saka accident mukola kimwa ki wana dimanche passé otoyaki samedi bo mona ki ba image wana mona ya Bruno Chibala na ba folie na bango basalaka akufaki wana 6 place biso toyaki wana nazelaki kamera evenzaka yaki te bandi ko tosunga président Fati Jean-Marc Kabundi zandeko oza congolais totika biloko ba infiltration totika biloko ba dédoublement soki oganye mukena olia na ndenge ya kimia po Kongo kende liboso ba congolais tolingana soki tolingani Kongo ekokende liboso soki tolingani te Kongo ekotambola kaka na biso mwa ba congolais président Fati azwa 30 ans 10 ans biso toki koleka 20 ans ezaka nde nzamba kanaka tolobaka mwana mboka azwa mboka Joseph Kabila azana ba enjeu politique na ye mais est-ce que toki kozala séparer kapona ndeko Joseph Kabila est-ce que toki kozala diriger kana motu moko Joseph Kabila na banda wana ba bien na ye est-ce qu'il faut manipuler motu nyos IDPS ezali parti ya tolobi ya nini molimo esala makanisi esala ya mutu eza motu moko te individuité mais motu moko azo manipuler bino pona dédoublement apesi mbongo boka bana ndeko na séparer pour mieux diriger eza malamu te ba congolais tolingana nazongi awa na pesi chef na Jimmy Kendi ba salam alaikum esikaza KMB News en fonction toujours na coordination toujours ya héritier wata AI na biso tozo fonctionner les sous en marche na zongi lisu mobimba na kene ba formation ya bilanga kaka toujours na likanisa mona mboka Jimmy Kendi na pesi libota na mbote mama Esther Bangwabu Chilomba mosi na ngai mamu Chilomba oya botelinga bana mibalo bazoya pona Kongo alobi na pesi bino nyonso mbote so bolanda kinga toujours na caméra ya papa Timothée na coordination ya héritier wata tokutani mikolo ko ya na bosanité huissier de justice Martin Ekanga Martin Ekanda maître Martin Mokoma tokutani na Richard Ekanda bolobi na bosana binote KMB News na zongi na za Kinshasa en bonne santé tokutani mikolo ko ya ciao.